bonsoir. Connexion ça qui m'a bonsoir maman. Maman beaucoup ta bozozo ba place beaucoup ta maman. Maman la marina beaucoup tellement beaucoup t'es commis partout. Hein? Et comme il partout on se beaucoup on la marina est comme bozo ba place. Et ça pour moi bozo ba place. Bozo ba place maman la marina beaucoup ta beaucoup ta maman walobi ya la marina tatou ale milando walobi DJ patron masolo ezande carré beaucoup ta maman la marina avant na bana ko betela bino solo na on mema bino na vidéo bon la vidéo ya ndeko na biso a mwasi nenga azobina bonsoir papa nanga moko balobi yo mtoko bini sa biso le 21 mars ça va inda na on tela mino vidéo botande ndeko na biso azobina après boya komona suite. Liboso ya mibale wana l'air asali malaise ya suka siko eza somo bo serrer ba ceinture Maman la marina, vidéo est touché tout le monde. Et ça lui passe. Pendant autant ça que mon kilo auto vivre. Et comme mon kilo keba. On sala nani confiance, pour nani asalo confiance. Donc on a besoin à moi ici à qui fait. Abini lera bana obina esprit ya mutu awe au salem esprit ya kena kokweya na kokufa ezate. Bonsoir vient na pop makalangi esprit wana ezalaki te soki esprit wana ezalaki e alinga bina te et en plus abana ko bina kitoko pona ngazaki la meilleure au penza bini pa kitoko parmi les autres quoi. Ba maman tala ndenge ndeko na biso aye kokweya na kokufa tomekolandela lisolongo mwa muke tokoti mozindo toyoki makambo ba poison na kati yangwana nazoloba toujours bandeko nanga ba congolais okosala nani confiance mpo nani asala o confiance
Ba mama to sala keba mokile baby, ba papa to sala keba mokile baby. To sala keba na bilialia, bimela mela. Ba confiance. Lelo mokile baby, jalousie ekomi liboso, haine ekomi liboso, amour erekile. Ba mama, amour erekile. Ba mama la marina, ba papa la marina. Eh, mutu mwazo komelanga na kiaraba na yebi na ngayo tembai. Bino nefsa bino boke na kisasa kuna bino ngaka. Oh ya awa. Ba mama. Mokile baby. Mutu mususu amona kaka yo ndenge ozalaka. Olataka bien. Obongisaka nzoto na yo. Mama. Omisalaka mwa chelete no ya malonga na kingo. Mwa gourmette na yo. Mwa elonga litoi. Maquillage. Na motema na ya azolinga koma lokola yo. Azolinga koma lokola yo. Siko po koma lokola yo osali. Tanki azo koma lokola yo te. Yo koyebaka na yo te waprochaka ye. Après lobi nango. Akoluka éliminer. Tant que yo ba confiance na yo ezanga nzela nana lutula langa. Confiance na yo ezalaka na mutu nyonso. Ndeko nanga, tango ba kobwa kele eloko mabe na verre. Okoti ambiance pelelelele pelelele osuka lokola ndeko na biso. Fona zong sa ba video wana po epesa biso maele. Est-ce que ndeko na biso ayebaki ka okweya? Est-ce que ndeko na biso ayebaki kelelo eza dernier jour na ye? Atikali peut-être na 10 minutes. Ayebaki katikali na 10 minutes ya liwa na ye. Liwa ya boeza, liwa ya nzambe te. Liwa nzambe te. Eza liwa ya motema mabe oyo ekomi na kati ya bato. Motema nzamba keli biso suki ya mutu etela. Okoma pe mama. Ozomona pe akomuno ekomi be ngama. Nzamba keli biso po nzoto oyo efane. Mino munoko eza suto koiwe. Ti okomi na moma na yo kei. Okei lokola Eli. Boyebi ndenge Eli akufaka. Ba ange ba ye kozwa ye. Ba memele ba mpunda. Ake kopema na kimia. Akoti paradis. Mais liwa ya bu jeunesse boye. Molimo ezo telenga na kana mokili. Koboma mutu. Mutu wala po amona nzela. Si yo po oya okufa oye kolanda e. Papa Fisto bobala nanga. Le monde est méchant. Olingi okoma ka lokola mutu wana. Lokola muninga sala ka soirée, ngai pe fona bana pe ko sala ba soirée, ni nango, ngai pe aola sangani. Ndape ekomi na tour na yo. Okoki sou makambo te. Ba échec na ba échec. Échec na échec. Parce que tozo linga lelo tolekela nzambe na maele. Tolekela nzambe na maele. Yoza maele koleka nzambe yo. O akeli yo, o asali yo lelo zala. Yo lingo lakisake oleki ye. Nzamba lobi zela moma na yo. Nzamba lobi zela moma na yo. Ekoka.
nako komisa yo nako façonner yo na façon nanga ba mama nako sabino na moi lisolo moi muke ezalaka na ndeko moko ya mwasi mwana mwasi on a tellement ba problème ba souci vie esimbaka te libala te vie penza ebeba na famille penza oyo balobaka ke lesheki bandeko bakenda ya tikalaka wana mikolo nyonso so azoleka kote moboye na balabala na bango moboye ya bakote moboye amonaka baobongisa ndako mo maso moko omona masongo azoleka obongisa omona masongo so amoni bonjour mama yoka papa mason ndako yango mpe banda bobanda kobongisa papa mason ndako yango esilaka te depuis bobanda kotonga abi mwana nga ndako ekosila kaka batravaux eleki makasi nakotala nga natala ta ndako yango akota o ndako mpenza ekosila mokolo nini o ndako banda babandaki yango alekisa mikolo un jour aleki wana tala pale vanda abi me ndako kana bandaki koleka atala bamonika mason wana kaka abi na mason ngo me ndako yango esi ekomi boye tata ngo alobi na ye mama epesi biso mosala mais siko lokwa tosilisi yango boye esili lokwa tosilisi yango boye vi na yo mpe banda lelo ekochange ndako tobandaki kosala oyo ezalaki nde vi na yo tobandaki kobongisa eloko nyonso tozotyango na esika nango sima totie toza koponse toza kosala boye totie peinture na moma nango totie baminda na moma nango basinga ya courant na moma nango tika nzambe façonne yo selon ye selon volonté na ye eno yo banda komisala selon volonté na yo parce que oza pressé olingi okoma lokola ye ye moma batongaki ya ye ndako azwaki patience mpo nini oza na patience te ti okóma na niveau bandi kodétruire bavie ya baninga okomi kotiela baninga bapoison okomi koboma baninga nyonso na mpo nini jalousie et la haine bamama bapapa tokeba na confiance mokili lelo ekomi lia na pale na yo omoni kala ezalaka lelo toza na bakina toza na bakina omwa master langa mobo akenda poto yaza na mwa muke akenda poto na msona na ba 7 ans ba 15 ans boya kiti bakini ba 16 ans lera amoni ba master akenda poto aye lera bokuta ina omwa master la pa echebino allié maman il faut pas tomber les Thompson comment il a ulti poto oya olia aye pa lié pe Thompson e kitoko alié pe soso na e kitoko eloko mabe zate nana ngo osala e mabe nana zala makanisa mabe na mtu personne bato poto to mona bango bato poto mais oza même pas l'esprit ya mabe mais lelo kende ki sasa luka master no mo ya kala yebisa e master tumbelanga soso lia soso wana zonga poto batala yo otikali kana kini ekomi yo o ezozonga poto ekomi corps o babengaka na lingala ebembe ndeko mwasi akendeki feti asali maquillage asepeli abini mais asalaki confiance na mokili ebebisi ye ebwakeli eloko ya mabe mbuma ebebisi ye ye azobina me kati na ye nyonso ekomaki deja ya kopola eloko bakokaki korekipere na munganga eza te donc ndenge aza wana deja esesilaki mpo na ye bamama tokeba so ozali pembeni ya bato oyo bazalaka presse na vie keba moto wana kofinir na osalo mabe
So ozali pembeni ya camarade azalaka soifé toujours na mbongo, soifé toujours kaka nakoma keba. Soki yoza na bozwi, keba na camarade wana kosalo mabe. Distraction. Distraction. Ba mama. Tutika nzamba seyela biso na ba moma na ye. Nzamba pesa biso na ba moma na ye. Nga toujours ta on alobaka na kotaka ye moko na exemple na nga moko. Nzambe, na yebisaka nzambe salelanga selon volonté na yo. Nzambe kosala na volonté na nga te. Na volonté na ngai na kosala concurrence. Mais selon volonté na yo nzambe na kozwa ngo na grâce. Tout ce que nzambe sala ngo selon volonté na ye. Tango mwana mwasi wana na famille babenga ye l'échec. Mais l'échec a komaki le premier. Yaya leki asuka bali, leki ya boya bali, kuna bali, musozo kuna akei, musozo kuna yeka katika la kakaka. Bakoma kobenga ile sheke ya famille ya koma na mwana ye mutu atikali sentinelle ya famille. Sentinelle ya famille, pona biso baluba na mona rezalaka. Omona soki bandeko baobala ndeko mwa tikali ya bali te mona ya koma ne sentinelle ya famille. Sentinelle ya famille nini? Babengi o sentinelle ya famille. Balobi akendaka te ye banda nganzama wana. Ye akotonga ligablo te na ndaku na liboso lopango. Ye mutu agardaka ndaku. Me mama nzoka nzamba za ko façonner yo. Alingi tango kosilisa ndaku na yo. Atali tanga ya mbula ekota na kati te. Tango azako façonner vie na yo. Mama, munguna kozwa te sika ya kopusa la pembeni te. Parce que akomema yo lokola Eli. Mama la marina. Tala nzambe tango azo façonner. Azo façonner. Ye mo palega. Yango ndako banda banda kotonga ngwe sila te. Nzoka ndako ngwe ezaki nde vie na ye. Mais mukolo mususu eleka ndeko ngwe sili. Mama okano na pale. Vie na yo yango wana. Omwenenge nzamba changer vie na yo. Sentinelle wana lobi na kasi banda lelo vie na yo pe changer. Poto silisi musalo to manda ko sala na bomo ina yo. Mais soki mwasi wana azalaki pressé na vie. Soki alobaki tikana kima mbangu na koma lokola oyo na koma ndeko nango ko bano tambola na ba échec na vie. Ndeko nango bano beta ba mabaku na vie. Ozo yeba teke nzamba zo ko préparer ya malamu pona yo. Oye ko pesa yo kimia. Oyo motango ofando lobi Yesu. Soki ko yeba. Me bandeko lelo motema mabe komi makasi. Parce que biso nyonso to komi na soif ka ifona zwa. Mutu nyonso to zomuna ka ifona koma. Mais tika okoma na moma na yo. Pourquoi yozo lingo koma na moma na yo te? Pourquoi yozo oza kwa vie muninga? Obandi kwa vie ye penze. Ye pe na poto aza bien. Mais yo poza na poto lokola eti. Yo poza na poto lokola ye. Peut-être ye kuto yaka na nzela boatu. Peut-être ye yaka na nzela Turquie. Yo peut-être yaki na nzela ya avion. Mais okomi kwa vie kuto muto yaki na nzela ya boatu. Ye penza aza bien lekinga. Nga pe na comprendre te vie na nge bonga te. Mais maman, tika nzambe oya ndimi yo ya na poto. Asala selon volonté na ye. Et non, abanda ko sala selon volonté na yo. Parce que yo za na droit ya ko pousser nzambe te. Asala. Parce que yo zali kwa envier muninga. Yango wana tango za esprit wana. Ndeko nanga suka na yo. Choko détruire, obandi ko détruire ba vie ya baninga. Okomi ko détruire parce que haine, jalousie ezui place. Et baby si motema na yo. Choko banda ko so biloko mabe okomi ko ketchela baninga. Tomoni ndeko azobina, azosepela.
nzamba sa façonnaki ye mais yo muto bomi ye oyebaki teke peut-être yo olingaki oleka ye olingaki oleka ye bamama tout est possible tout est possible nzamba ayebi vi ya mutu moko na moko pourquoi toza pressé bapapa pourquoi tozotambola toujours na motema kaka ya ngai te bamama la marena tosepela na moment nzamba aza kopesa biso nayebaka bamama na époque napiaka mingi baexemple na nga moko na époque natambola na mwa mutuka mobo ekufa twingo ezanga frère ozotambola nango na frère ya mère soki nango mona chaka chukuchuchu mais nazoke nango kaka na bina na chote fo na bimaka mpo na bakama osala des fois mpe prophète ana chote azwi yango solingo nyata frère bo eza te fo benda frère ya mère olobi ka nzambe problème ya te nakende na moma wana nazalaki na mutuka oyo epola na moma wana mama nana kwanviyenga nana kosepela nanga nazalaki nanga mutu malamu wana bato baokipe yo te mais nzambe azotonga nga azokenda nga malembe ayebaki na ane boye na kochange na ane boye na kokoma boye mais ngai nayebaki te mais na patience na nga nazokende malembe mama lelo ti nzambe akomisa nga na oyo nakomi nango lelo tya munene tya boliti tya gaya yo moni nga bongo lobi sia ngai mpe fo nakoma lokola ye me ndeko na nga yo yebi pasio nga na mona yo yebi combien na galera yo yebi la nazotambola na mutuka ezanga frein des fois ekatani na nzela nazwi bis na nyokwami na moma wana oyebaki souffrance na nga te yo ozomona lelo mpo nakomi mpo nazoseka me koseka na nga eutaka na galère mama soki lelo naseki c'est parce que ndaku na nga onzamba bandai kotonga esili mwana mama tika pe ya yo pe esila mais soko oza pressé mpo nakoma kaka nakoma ndeko na nga okotikala kokoma te okokoma te pressé ekotiela yo bablocage na vie pressé ekotiela yo bafreinage pressé ekokomisa motema mabe babénédiction na yo ekokoma bloqué motema mabe na yo okokoma freine okoavanse lisu te bando telema okendaka te parce que le mal ekouvrir yo trop de pressé trop de haine ok yo kutu peut-être nzamba sali yo kotambola na avion peut-être yo kotambola na avion bénédiction na yo eleki peut-être oya biso eleki musika mais tant que oza pressé olingi otambola mbangu nakoma kaka lelo ndeko na nga mabe oyo ekomi kovanda na motema na yo ekomi kotya o bablocage moyen maçon akontinue kotonga ndako no eza te maçon akomi kozwa baretard ya kosilisa ndako na yo maçon akomi kobela maçon akomi ayaka lisu mosala te yo nde mutu ozopousse maçon ayaka lisu mosala te tika maçon asala mosala na vi na yo asilisa ndako na yo ndeko nango kosepela koleka baoyo omonaki mezala na motema malamu na baninga olie lelo tokoma na niveau ya kobomana otieli moninga poison olongolie na mokili olobi akende aetufaki nga ti otiela moninga eloko ya mabe ti moninga lala ozokosa kolela nzoko yebi oyo sali otimoli mpe libulu nao omoni sikoyo bato basalaka boye nzambe akolongolo na mokili lelo te akotika yo vivre mais ozovivre na façon nini na galère nini eske na butu akolala pongi
na butu olala su pongite ozanga kimia vina yo komaka bo ndeko nanga nyoso po anini mabe na yo yango mutu yo na eloko yo okanaki kosala te yango wana ba mama ba papa toko mama ele bimela bilialia toyeba koma ko kontrolaka banzala na biso na balokoso na biso bilialia oyo ata lelo oye na fete ngala marena bato bayebi ke la marena so ye na fete alinga champagne mama oyebela champagne no bando tshaki na mesa bando tshaki ngala omela ngote bando tshaki yango oyo kaka bano baoleka na bafanta na ba moviaka yo nazwi mwa fanta nanga na banzo mela marena azaka mutu ya champagne te trop de la marena azaka mutu ya champagne trop pe champagne pe bakomi kochange yango nga changeaka nanga bagout lelo nazali na champagne lobi nakomi nanga mutu ya vin lobi kuna nakomi nanga mutu ya fanta lobi kuna nameli nanga mai lobi kuna naomela nanga eloti yango wana babi lelo tokoma bakameleyo na kolia na komela koma kameleyo na kolia na komela kozalaka na identité wana bayebela yo te ya linga komela kaka primis ya linga kaka skol bayebela yo na skol bakobomela yo peka na skol bakobomela yo peka na primis yango ndeko na nga tozwa maele kolia na ngai ya koservir ya batu nyonso biso nyonso na mulongo mutango akoboma batu nyonso me yo ovandika sani na yo kote ewuteli oyebi te sani yango wana eye nananga na poto keba poto nde bebi kutu koleka na afrike sani kuna confiance madia oyo olia mbuma tosi topreparaki deja toyebi ke yo linga mingi yo ozala noka mutu ya skol yo na skol somo boye na skol boye te naomela mai naomela mai kameleon tokoma bakameleon na kolia na komela kameleon azala na position te na kolia na komela koma na yo kameleon lobi kameleon azalaki rouge na minute akomi vert na minute akomi chocolat na minute couleur ya kameleon eyebani te parce que aza maele yo banda bayebela yo kaka ye soki aye na feti alinga te change mokili ebebi batela bomoi na yo nzambe alobi naza kobomba bino me yo mpe ezala maele kokanta te so nzambe alobi nazobomba no mafu kasi nzambe azobomba ata na meli ata nazwi poison te ekoboma yo parce que oza kotambola kati na ignorance zwa maele zala maele ndeko na biso atambola kati na ignorance tala lelo asuki wapi asuki place nini me oyo asali ye mabe azaka wana mokili ebebi motema mabe totika nzambe akokisela biso na bamoma na ye nzambe apesa biso na moma na ye toleka presse yango kongola koma motema mabe ata otie tissage nino mama na eloko lokola tissage eloko lokola tissage oyo moninga alatataka mwa robi na ye ndeko nanga okoki no mpe kokenda ata n'importe quel magasin osometa mwa robe no ata ya 10 euro ata ya 15 euro l'essentiel kaka ebongisa nzoto noti soki ye kuna asombaki Louis Vuitton asomi Louis Vuitton na makoki na ye soki yo kuna ye akenda osomba ne kenzo asombi kenzo na makoki na ye soki yo okoki te okenda yo partout ata na marché ata wapi esi kaka makoki na yo ekoki osombi olati l'essentiel otie mwa parfait na o obongisi elongi na o ndeko na nga elongi omonana te bakotala yo te il faut kaka po anina ba Louis Vuitton de toutes façons ba Louis Vuitton ekoma nango mpe biloko ya Turquie wana ekomi motema mabe
Bon, avant Turquie, Manosa Louis Vuitton. Yo linga oloba bongo. Soto zongi na ba 95. Ba 80, 26, 97. On a ba Louis Vuitton zala ba original. Ba original ba ngwanzu kutu ezo yeba na kutu te. Ba ngwanzu ya wana kutu yeba ni te. Siko tunanga olingo tanga kombo wa Turquie to Chine. To sepela na bozu ya baninga. Parce que nzamba za kotonga ya biso. Nzamba za nanu kotonga ya ngandaku, ya nanu pe silite. Po il faut na steka pe minwe koma tiawa. Natika nzamba sala kati nanga. Na sepela na baninga, olie na kamata eni na tala motema, na bana ko tchaba blocage na ba freinage. Ba mama tozala na bolingo. Ba papa tolingana. Tozala pressé te. Pressé. Ezangisaka museleke te porte ndako. Tellement pressé les museleke ta leka. Leka zonga boy trop tard. Bakuluna bazalaki deja wana. Yango wana na vie Liliam Nzambu nanga mutu na mutu asalela moma na ye. Ezate ke lokola la marena ateya kayenga pe na ye koteya. Oya otsali mateya lelo lobi okoki yango te lobi okimi. Lokola nana lutula tomona kaye asimbaka bambongo ne nga pe na bandi pe bandeko nana kenda wa musala akenda obeta kayu na ye. Tanga ozwi salaire na ye asepeli na ye. Yo landi okoti na je na ye yo tikali. Yo bakangi yo okomi soki ndenge nini okomi kokende kosaba ba n'importe quoi. Mais yakenda akayo. Oh maman Odette nenga zala kala na mona kena lune or. Maman Odette atonsa ba bijou na misapi. Ngai pe na koma kala kwa maman Odette. Maman Odette asala ba faire na ye akenda musala na ye. Soki koto moi ba mbongo ne koti aki atonisi ba bijou na misapi. Mama yo pe kaka ifoko makala kwa maman Odette. Tala motema mabe, motema lukundu, motema dudu mabe. Salela eloko na moma na yo. Zwa na moma na yo. Lia na moma na yo. Tika nzamba pambola yo na moma na ye. Zwa na moma na yo. Men nzamba pambolo na moma na ye. Kozala presete. Biso tutola ba poto. Tomona mona mobali oyo. Oya Sénégalais oyo. Comment on les sunani? Oya. Boko melanga komo na ye. Mwana mobali Sénégalais oya sovaka mwana alinga kweya wana. Mamadou pardon Mamadou. Mamadou aye poto lobi awa. Mamadou wana. Aye poto lobi awa. Mais tala nzamba zo tonga ndako Mamadou Mamadou avandaka na foyer. Mamadou aza na eloko te. Mamadou mutu pamba. Nana nga ocha Mamadou ka Olga Kabelo nanga. Nana ocha Mamadou ka Emily Salai. Mutu akipa Mamadou azate. Mais tala oyo nzamba bomba kipona Mamadou. Mama Julie Caviar Mayaya nakata Suisse. Tala on nzamba bomba kipona Mamadou. Mamadou azoya na nzela. Aboka miskula batu. Mamadou tala. Mwana moko alinga kweya ya bebe. Mamadou abi na moninga na ko sauver mwana oyo. Nzamba koti kati na Mamadou. Bandeko. Mamadou ye wana asa ko matalo kola muselekete. Amati bao bazalaki wana bazokoka te. Mamadou amata kenda sauva mwana. Bandeko, na biso batoto ya potokala. Est-ce que ngai basi bayambanga penza na Champs-Élysées pa ya président? Awo yambelanga na sujet nini yo? Neto vana boto bitunaka président de la République. Ako yambelanga na sujet nini? Bandeko. Mamadou sans papier azanga ndaku nakata foyer atelenga na ane na babalabala. Mamadou a mona président na biso Macron. Far bazo solo la. Mamadou lelo ba pesa endako.
azwa nationalité Mamadou vie evandi tina ba Rihanna star munene lokwa Rihanna amona Mamadou akomaki célèbre na mukolo moko vie na ye changé parce que ndaku na ye silaki azwaki patience ya kozela ndaku na ye sila azwaki temps na ye oseka ye ochola ye tala bénédiction oyo bandaki kozela ye na seconde na eloko mukie échanger vie amoni ba président amoni ba ministre na préfecture batu bakoma olanda ye Mamadou bandeko na babiso toya bapoto kala mukoloni makwa oyamba ngai me na volonté ya Nzambe akokotisa yo na ndaku wana okoti po bimi ekomi neti ndaku na bino okenda kobimaka soki Nzambe akorde yo soki asilisi ndaku yo nani basisi cuisine na yo te yo wana mbanga mama tika basilisa ndaku na yo Mamadou vie échangea. Pourquoi pas ya yo? Pourquoi pas ya nga? Pourquoi pas ya ndeko songolo? Vie échangea na minute. Po azwaki tana ye. Azalaki pressé te. Jalousie etiaka blocage. Alinga koma na esika wana te. Soka lukaki marabu. Marabu alinga yibe étoile wana. Ale marabu akosi ye. Lobi ye wana komi. Lobi kuna boum boum boum. Vie baby. Okazaki na bénédiction ya munene sauver kaka mwana wana ale victoire ya wana na maboko na ba mama ba papa soki tozo tala baninga o Nzambe zo sala na bango na banza tokomi pesa batan na vie mais soki ka tozaka mitema duku lokola ale milando abeta la musique ya kitoko boy ngai pe prophète to luka ba pareil yo pe banda ko ningisa bo kende ko beta musique boy komi ka bang lobi kuna soni boko kisute mais tango ale milando azo tana ye abongisa musique na ye tanenga ba mama to mi pesa temps ba papa to mi pesa temps o la linga kina partager la bino yango wana ba mama ba papa bolingo banda ko yebisa Nzambe Seigneur nandimi na zwa temps osilisa ndaku nanga silisa ngo selon volonté no na ko sepela na ko seka pona kata ndaku wana na yebi liste ya bonheur ezozela ngate na cuisine na yo okuta nyonso na salon okuti ba Louis XIV vandeli wana na chambre batieli mbeto ebalukaka na musique na salle de bain na yo okuti jacuzzi ndeko nanga zwa tante bazotielo jacuzzi boni yo pressé boya kosuka na kikoso zwa temps bazobongiselo jacuzzi ba mama la marina merci na tout le monde merci na bao balandinga. Merci, bon partager vidéo, bon partager ton monani nabino mbalasima na masolo ya sika. Merci, bye, butu malam, lo sambo.